ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Olanda magazine oyo bosolo na politique oyo ekambami na mwana mboka Yves Luamba le cardinal lelo tozali na esengo makasi pe mawa pona kobeta masolo ya Kinshasa. Kinshasa oyo ezali ville province, Kinshasa oyo ezali capitale, Kinshasa oyo makambo ezali koleka ya kilikili. Yango wana tolobaki ke lelo tokosala magazine spécial po ete tomeka kolobelela ba dossier oyo ezali koleka awa na ville province ya Kinshasa. Yango na lobi na bakino nyoso pe peuple congolais nyoso bo pesa biso matoi pe miso bo stylo pe bozwa ba crédit botia na ba téléphone na bino po botindela biso ba SMS na numéro oyo ezali affiché na ba poste téléviseur na bino. Merci beaucoup na Jonathan Shindani et puis na Dombo Mao bazali na ba caméra et puis merci na Fia Lungela oyo azali na réalisation, sans oublier les coordonnateurs Armabouka et puis merci beaucoup à mon DG Idriss Okenge. Très bien. Tobandi déjà ma solo na biso ya mokolo ya lelo awa na magazine oyo bosolo na politique. Tozolo belela dossier oyo et puis situation ya Kinshasa. Na kati ya dossier Kinshasa esangisi tala makambo bebo. Tolobela awa makambo dali koleka situation bilan ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila. Tokolobelela awa tant tozolobelela bila tokoti na makambo ya gestion kini bopeto kaka wana na kati lelo ekomi makambo ya opération sokola commune na yo tokolobela yango kaka awa na kati kaka awa na kati na magazine oyo bosolo na politique tokolobelela makambo oyo ya insécurité tokolobelela makambo oyo ya nuisance sonore peuple congolais azali kolala te tolobaki makambo ya coronavirus. Ata ko balong tolongwe na état d'urgence sanitaire mais kasi ba geste barrière il faut to ko ba kaka na ko mibatela mais todo mona o ezali ko lega na Kinshasa awa na babaro to dali ko tambola moya ya koloba isati lelo na ko solola masolo oyo na banani kaka awa na magazine oyo na ko solola nande ko Paul Tosua na ko solola nande ko Flavien et puis na ko solola nande ko Jérémy Yoka John Lungi la paix azali ko rejoindre biso pour très bientôt. Nadal déjà na bango awa na banina mwana mboka Paul Tosua mbote na yo mwana mboka. Oui, mbote cardinal Yves, nous allons quand même pour l'invitation na yo pour toi beta masolo à Kinshasa et puis na masolo au Italie peuple congolais. Très bien. Merci na yo mwana mboka Paul Tosua. Na kepe mwana mboka ndeko Flavien mbote na yo. Mbote ndeko cardinal Yves. Très bien. Je crois que Bambou Lebele n'a participé à un plateau. Les deux sont pour Très bien. Même si nous comme président dynamique. Na créé dynamique le peuple d'abord. Déjà bientôt 6 mois. Nous allons continuer dans le programme de sensibilisation émission le peuple d'abord parce qu'on a constaté que le peuple d'abord est un slogan. Et c'est les population quand on tient Tshisekedi Abunda qui a solo pour bien-être de la population. Bien que le blocage à gauche à droite et l'ongo na bitumba tokolonga. Très bien. Merci beaucoup. Nakeba et mwana mboka Jérémy Yoka mbote na mwana mboka. Mbote ndeko Yves. Très bien. Cardinal. Et c'est moi boyamba yo na magazine ozongeli biso lisusu. Na ye lisusu na lobi ngai na yeko solo la pona sengote na zara mawa. Très bien. Zara mawa po moni soki buto sala bakiti na ye na ba Congo akomona ngana sima na yete. Soki mutake ko bokola ba ngombe na bunia amona ngana sima na yete mais soki mutu ayeko gérer ki sasa na kozana sima na ye pona kotala bipa ya malamu to kumisa bipa ya mabe to telemela ngombala moko po mabe eleka na Kinshasa te donc mawana ngai ezali lié na komona ke Kinshasa on dirait eko kufa malem. Merci na yo mwana mboka. Pardon. Je regrette fort. Je regrette fort ko yoka le biso ki mutu osala kiti na Congo central. S'intéresser à été, na Bounia, s'intéresser à été, cela veut dire qu'il n'est pas congolais. Parce qu'un vrai congolais, ne connaît pas na Est, il faut que ça les passe. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la province de Moboué, la province amène de Malanga. Très bien, Paul Tosua. À défendre l'opinion de MS Bandi. Mais ça micro pas mon amboka John Lungila. Rapidement mon amboka. Mbote na yo. Mbote ndeko, merci. Très bien. Après c'est pas ndeko ngai mbote. Merci. Ça fait longtemps ndeko Flavien. Na kese ko tazaki na corona.
Vraiment, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Missa Ibandi. Nega tolobaki lelo tolobele la dossier ma situation makambo nenge dali kolega awa na Kinshasa. Na bandeko musuto bayoka ki ba tokoyamba bandeko oyo na plateau batindeli biso ba message ba loba député provinciaux bakenda wapi assemblée provinciale. Makambo ngo nenge nini? Mais tolobaki que non apoto ki peke plainte déjà déposé contre président et assemblée provinciale Godin Poyi makambo wana nyonso tokomeka kosolola ngo awa kaka na masolo etali Kinshasa. Mais rapidement Fia Lungela, tchana no image ya bana poto ba kosenga lisalisi pona kobongisa mama yemo hôpital de référence ya ville province de Kinshasa. Soni maya miso eko kitaton to talaka ba vidéo. Et puis rapidement net yango de kozala vidéo eko mema biso na kati ya masolo. À vous Fia Lungela. Cet hôpital a été créé en 1924. C'est-à-dire en 2024, cet hôpital aura 100 ans. Aujourd'hui, je viens vous parler de cet hôpital parce qu'il est dans une situation déplorable. Tout est par terre. L'un des plus grands hôpitaux de la RDC, peut-être le plus vieux, il n'y a pas d'ambulance dans cet hôpital, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas assez de couveuses, il n'y a pas assez de lits pour les lits. Et pourtant, cet hôpital a vu naître des millions de bébés. Cet hôpital a soigné des millions de gens. C'est vrai, l'hôpital a vécu aussi beaucoup de morts. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de tous mes amis et à mon nom personnel. Nous sommes l'association Aidons le Congo, une plateforme des associations basées en Europe. Nous nous sommes décidés, après le coronavirus, de lancer un appel à toute la diaspora pour qu'on puisse faire quelque chose pour Mama Yemo. Nous sommes plus de 4 millions à travers le monde. Parmi nous, il y a des médecins. Parmi nous, il y a des ingénieurs. Parmi nous, il y a des informaticiens. Il y a des maçons, des charpentiers. Tous les métiers confondus, nous avons tous l'expertise que nous avons apprise ici en Occident. Pourrons-nous pas faire quelque chose pour notre pays, la RDC, et surtout ne rien faire pour cet hôpital qui se meurt? Le coronavirus a fait des ravages. Tous les pays qui ont connu ça sont en train de se remettre en cause. Nous étions épargnés, c'est vrai, il y a eu quelques morts. Mais regardez ce que le coronavirus fait au Brésil, aux États-Unis et ce que les Français ont vécu en Belgique. Nous avons perdu des compatriotes. Il faut que cette maladie soit un déclencheur. Il faut que cela nous pousse à réfléchir, à voir ce que nous pouvons faire chez nous, sur le plan sanitaire. Voilà, nous venons vous faire cette proposition. Et si nous pouvons nous mettre ensemble, mutualisons nos efforts pour faire quelque chose pour cet hôpital qui va totaliser 100 ans. Tout est par terre. Chers compatriotes, demandons-nous aujourd'hui, qu'allons-nous faire pour la RDC, notre pays? L'actualité, c'est la santé. Pouvons-nous faire quelque chose pour Mama Yemo? Nous sommes des millions. Il y a des dizaines de différences. Donnez-nous vos impressions, donnez-nous vos idées, donnez des pistes, donnez-nous des suggestions, proposez-nous des choses. Dans ces mails qui est affiché en bas, le numéro de téléphone peut vous donner des informations. Unissons-nous, mutualisons nos efforts pour faire quelque chose pour Mama Yemo. Nous sommes plus de 4 000. Très bien. TV za radio te biso nyonso touti kolanda. Ba image oyo tango bandeko ba mondi ba tumusu batangisi ma ya miso na botama na Mama Yemo. Tala lelo yo 100 ans après hôpital azana scanner te, hôpital azana ba ambulance kokoso, hôpital azangi ba couveuse, hôpital azangi funérarium oyo bagena ko sala dépôt ya première pipos, ya première pierre et pas ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa na makambo ya corona oyo ti sigo bâtiment ezaka na des briques. Tokosuka wapi na situation oyo lelo na 21e siècle. Commentaire ezamingi te na bande pa ya mwana mbuka Paul Tosua. Nangana yo totali vidéo. Comment auriez-vous commenté vidéo mon mbuka? Ndeko politique ya Congo na ba politiciens de bato bomi bilo walita. To banana wana il faut que ça clair. Soko tali bien ba médecin directeur wana ebele na ba dirigeant na comité de gestion Mama Yemo koyoka. Aza famille politique ya Yves Luamba, ya Flavien, ya John Lungila, ya Boy, ya Boy. Grâce à la famille politique. Et na pese exemple na journaliste. Non na Boy kotanga bango. Na pese exemple. On comprend ndeko so qui la comité de gestion wana. Ndeko na ngai. À l'époque kulu tunanga Zakari Baba je que salé à passant au biet. Na pese mbote. Il disait que
l'hôpital wana azokaka mais akenda niveau ba soignaka ye donc kolekana hôpital mususu. Mais tous ces gens qui sont là 100 ans après bato wana bazawa bana souci ya kobongisa hôpitalité mama yemu na infirmier na docteur na bikisi na poche. Les jours à première pose à première pierre au gouverneur qui il y a funérarium. Comité de gestion là il semblerait, moi je n'étais pas là, le gouverneur a bingana ibango. Comme les hôpitaux il y a vu la Kinshasa, ça dépend de notre de ville dans le gouvernement provincial de Kinshasa. On a aussi un mobilisé, on va calculer les critères, oh non, on a papier té. Bingana batouana c'est plus simple. Comité de gestion mobima mama imo bingani bango, boluki ba partenaire approprié, et la normale, et la théo no ya copte ya mafiaté. Boluki bato ba ko moderniser mama yem babuki, batongi mama yem wasika. C'est plus simple parce que le moment batouana o batia na ba famille politique. Mbongo nyo sezo kota na mama yem peut-être ezala rapona ko sunga mama yem te po baso ba pareil ba biloko sengi mama yem azala na ngote mais rozala mie banoki na ba parti politique ya bato ba recommandaka bango à l'époque. Donc pour nga avina nga botama mama yem je suis villageois na botama na village au moins très bien. Tu na botama suki wana na éviter mais au moins parce que so okele lo na mama yem. Pourquoi minene bimaka wana bien que morgue wana ndeko azui morgue sikande azo bunda na pona bongisango na morgue zaki to abandonné na morgue ya mama yemo zaki abandonné. Pourquoi? C'est parce que comité de gestion bazalaki ba motema mabe zaki animé na couleur politique au mutu muta koma wana ya onde zoboma. Très bien. Ya onde to senga prochainement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ninga ye babiloko ba entreprise à l'état wana bati ko pesa bato o PPRD o MLC o ACDP o parti politique non ba pesa bato bazali na ba couleur politique té po simba parce que batiki bato couleur politique papa to banolela kala mama yemulelo. Merci beaucoup mon amboka Paul Tosua toke pa mon amboka Flavien 100 ans après ata ko lelo mama yemwe comme hôpital de référence ya Kinshasa situation makamonenge ko tali eko leka tango tali vidéo yepa na yo commentaire ni ko sala. Merci beaucoup cardinal. Ngazo salanga passe. Et ça nga passe puis ont dénoté mauvaise gestion ya ville à Kinshasa parce que toujours le hôpital ya mama yemo. Ndeko nanga iso OK même na ngalima. Okuta etangalima za lelo za etangalima za kalobité. Soko OK même na hôpital juste après ngalima hôpital où il a dit clinique clinique quinoise. Tout est collé la condo patriarche oyo atika kibiso kala mingité la muka tozala ki wana faut mona état même Félix Tshisekedi akoma ki avanda kité pour na komona que clinique quinoise niveau ekomeli yangote. C'est pour dire que mauvaise gestion est caractérisée par régime eleki ville à Kinshasa na ba gouverneur baleki yango zo la kisa lelo yo eloko to mona comme résultat yango na ko interpeller conscience à population yango moni pourquoi na kaki dynamique le peuple d'abord pour que éthique à la simple slogan té lelo ville à Kinshasa sengeli ngenga lelo yo centre de santé ya malamu to pe hôpital et sengeli ya hôpital moderne oza ko répondre lelo zando sengeli zando za la moderne oza li ko répondre lelo be école sengeli répondre le école za moderne lelo yo ba centre de formation pour na ko même ba administration et à solo parce que Kinshasa ezali miroir à Congo Kinshasa ezali capitale et c'est quand même tout dans la centre de référence ce qui bat baina mama yemo comme hôpital de référence ya ville à Kinshasa tayo moko ndenge ezali wana ko sala d'une part d'autre part bandeko on peut ba gérer hôpital wana nyoso na tangi bangali bati kinoise na ndenge na hôpital ya mama yemo basali na ngonini ndeko oyebi kezali na bato bazo kufa na Kinshasa pour na kozanga 5000 francs à son qui c'était ma kufa soko comme lelo même serment d'Hippocrate au bande économie so ba médecin balobaka na ebité so mi batale na kango lisusu muto akoma na hôpital azobota libanda parce que baboko ya mai fona na futa mais babota ke mama wana ba na botu passe bandie tiba comme na l'hôpital tango azobota libanda baboko ya mai parce que nano ayaki na mbongo te mais pourtant la biso na babanga na mbongo akowe ko futa mais parce que circonstance me maki mais au mona ndenge nini ba médecin na biso pe bazali ko traiter biso et ko sala pasi lelo ba fiche surtout que dans l'hôpital on est frère médecin aussi ba fiche à consultation parce que même ba consultation za ba médecin mais les ba ko senga na gouvernement ils a mabete et c'est ba mécaniser bango ba futa bango parce que ba médecin mususu kala mingi te ba ko mona nanga pour ba uta ki ko kende pas ministre à budget vice ministre à budget na mbaki bango pour ba mécaniser bango ba nouvelle unité musu ba bandi ko futa bango ba musu na ba mécaniser bango te ba bisa na 2021 ba ko le pas na dynamique le peuple d'abord to solo la ki mena talisa ki bango pe que na bike bino boza ko sala boza ko senga na l'état
à côté sabino à mécaniser nous avons droit na bino mais bino vous allez ko sala ba fiche ba consultation ba mbongo ko taka na hôpital maman et mo sala ka recette belé mbongo ne kinaka wapi donc et c'est un peu tout ça là audit de les 100 jours et bandi ya ba audit na base que eloko wana elle n'a pas na ba mauvaise gestion o caractérisé vu la Kinshasa na bambulo eleki très bien na kepa mon mboka Jérémy Yoka lelo yo hôpital de référence et donc comme lelo plutôt maman et mon lelo comme hôpital de référence ya Kinshasa kobonga na yango na ebité soko ko senga 2 ans 5 ans ou 2 mois pour tout monde hôpital et salami ya maman Olive Lembe et ça nango musala o salami ezui soko tali dire ya ba travaux wana na ndimite ke Kinshasa lelo ko lembana pour maman ye mwana lata Robia Sika. À vous. Merci Ndeko Yves. Au Bengango d'abord hôpital de référence à Kinshasa. Voilà. Et zola qui sa Kinshasa n'engo zotambola. Na lingi avant na kota na lisolo ko mukena na loba na répondre Ndeko Paul nenga lobaki ke soki na lobaki boyi. Ndeko Paul afungola matoyi. Soki ozali ko sala mabaya na yo oza méniser na Congo central. Donc cop na yo privé au mona ngati. Ce qu'on a géré Kinshasa oyo ngai naza kinois oye na kopa ba to oye na Congo na biso très bien to rotalango to fongola misu en quelque sorte naza ko s'adhérer na idéologie ya Ndeko Flavien il y a le peuple d'abord dynamique le peuple d'abord très bien c'est-à-dire tango ozui gestion ya makambo tali mboka faut to fongola misu to mona intérêt ya peuple soki to songi mbango na likambo mama yemo hôpital de référence de Kinshasa. Ezali référence ya Kinshasa zola ki sané Kinshasa zotambo. Oti koloba ke Ndeko Gentili Ngobila déposaki et premier pierre pour ba travaux banda. Olobi jusque là 2 briques. Aza espère ya ba dépôt. Ya ba première pierre après sali musalate. Mosusu wapi? Kende na pont ya Bongolo. Côté il y a Kimbangiste école université Kimbangiste bana Kimbangu babenga bibo yebisa Gentili ya kolongola libanga na chawa après ce projet kitoko ba kocha peluza wa ba kosala pont ya malamu ba kosala boy kino lelo bazonga te po ba longola tali titi place wana donc musale salamate ayaka sala dépôt et puis akenda na donc soto zuna kay mama ye mosi sokeza exact a commis expert nango tozongi na gestion ya mama yemo tozala gentil soki mutu apesi yo mutuka otambwisa yebaki basalaka tretien nani azali kogere mama yemo eke ayebi nete ke basalaka tretien hôpital comment hôpital munene oyo bato bande kouta na Afrique du Sud baza koya kozwa basoin awa lelo ekomi incapable ya retraité bato est-ce que oyebi ke lelo so oza na mama yemo o basimba o malamu il faut sombela ka minga go bazana kati wana bakoka na tongo na mikate bango mo bakoma ko yana bakiste mo na je sali ka pas so comme mo ka kiso tamole o mona ngote o mona ngote je sali ka pa a sali nzemo mo lobeli mama yemo abi soki na beli bo mangana mama yemo te ozomona parce que ba opesa nga kisi uti na pharmacop soki pharmapoche soki pharmagod très bien mutazoya musala na god na ye azana bakisi na kati batu bazali ko gérer mama yemu bazali ko sala na kati bango nde babomi yango très bien euti wapi euti na bandeko ya majorité présidentielle o le to ko benga FCC politique ya gestion na bango ba préparer batu te je crois Joseph Kabila Kabange tanga za ko tika pouvoir alobi yango eloko moko oye a réussir te ezalaki l'homme pour changer l'homme congolais. L'homme, Moutou, Batou Baza Mabé. Ici, je ne parle pas de Kabila. Très bien. Mais je parle de FCC. Donc, dans le système, il y a. Il y a comme on dit, on continue dans la gestion qu'on a fait à la Bokilo, c'est mec qui cousin, nièce et consort. Il n'y a pas yabi que non, Nazali n'a compte à rendre na ministre. Nazali n'a compte à rendre na parti na biso. D'où Olé Asala a traité. Mbongo yatinda rande na kesa parti. Très bien. Atinda rande na ministre X yango boni lelo oyo esukisi biso ndengo wana. Très bien. Pesa mona mboka cholungi la micro na yi. Avu bande gonyo soda ba lobi yo yambi o encaisser ki bimisa siko. Etenga na encaisser lo mokote
Parce que Nazali Mato y a moutouté, Naza poubelle y a moutouté. Et Naza wana pona yo ka ben sanité té. Je suis là pour pona ko loba onga nazo kanisa. Ceux qui kambomo que loba mi na moni za nzela té, j'ai la responsabilité à couper sa makaniso ondenga na kanisi. Très bien, avec toute contradiction ezali normal na kati ya démocratie, mais bon dima quand même que Mato y na biso ezala ba poubelle té poto ka ka bloc ezanga ezaboso. Vous voyez, problème est que ça les mana mama yemo, ils ont des problèmes de gestion. Parce que dans mama yemo il y a un comité de gestion. À la tête il y a un médecin directeur. Ou azali na ba collaborateur mususu pour na ko assurer gestion ya. Je pense que tout part d'abord de là. Au Taki Kolanda il y a quelques semaines, ba médecin ba kenaki ko réclamer ba futa bango, ba benga même ministre Teni Moïse, ba imbela kinze. Ministre Teni Azali, ministre Abandi, dans le gouvernement, il est Azali membre de la FCCT. Ça veut dire que ça, il y a un problème lié à la gestion, l'aspect politique, et surtout que tout le monde s'en occupe. Et aussi, tout le monde parce qu'on veut plaire aussi. Le FCC n'a rien à voir avec la gestion de Mamaïbo. Surtout que le médecin directeur qui est là, je ne connais pas sa tendance politique, mais ce n'est pas au nom de ça qu'il a été. Et surtout, l'hôpital totalise 100 ans. Voilà, donc ils ont hôpital. Très bien. Mais les grands problèmes, Lilo et Zani, hôpital, il y a maman et Mozali, hôpital, il y a l'État. On part d'abord. Ils ont l'hôpital, il y a l'État. Batonio, so basala kakuna, ils ont la médecin, infirmier, ils ont un laboratoire, ils ont un service médical, ils ont belé kuna maternité, service à kiné et consort. Bango banso, bafuta maka, nambongo à l'État chaque fin de mois. Ils ont l'hôpital privé. Cela veut dire. Or, les soins médicaux dans le maman et or, une enveloppe salariale. Non, parce que l'État paye et les salaires et les primes au corps médical dans le maman. Mais Mbongo, l'olenge ndeko Flavien, d'accord Mbongo, ya maman et kendaka wapi. C'est ça. Basala kanango nini. Très bien. Je suis un peu d'accord avec ndeko Paul Toussoua. Même pour la bâtir cuve et toilette, et c'est le gouverneur a cotiqué la bango yango. Très bien. Est-ce que pour bâtir peinture ya sika na ba bâtiment on a engenga? Toba sokola WC. Toba sokola WC. Toba aussi la bango. Et c'est le gouverneur Joaquin Ngobila a cotiqué la bango? Non. Et ça le problème il y a responsabilité. Tant qu'on va confier yo et l'oko ya mboka. Et Sengeli a assumé avec toute responsabilité. Très bien. Tant que vous allez comme on a état de délabrement à l'hôpital. En tout cas, Sengeli tous a reconnaissant que tous allez na ba médecin ou baza qualifié la mamaï. Ngai na kena ko tika ndeko na ngai moko ça accident grave, ça déjà akufa. Tout le monde a déjà akufi mais il a été récupéré et pris en charge d'une manière professionnelle. Côté personnel, mamaï Azali inégalable, incomparable, polémique exaltée. Mais le grand problème est Zali, outil de travail, Yaliboso, et aussi quoi assainir. Parce que Zali, hôpital, et c'est ici que le Seigneur était battu, Outinda qu'on a malaria, aïe qu'on soit typhoïde dans l'hôpital. Outinda qu'on Zali malamu, aïe dans l'hôpital à jouer Ebola. Toujours Makambouya, yaba Ebola, toujours Makambouya, Covid et consorts. Et Seigneur l'hôpital est les lieux par excellence où Zali assaini. Oh, bazali observer les règles et hygiène et à propriété, même maïe comme poubelle. Très bien. Tout ceci est ali parce qu'on confie la gestion de cet hôpital à des irresponsables. Très bien. Voilà pourquoi on a souki siboui. Nazali d'accord dans ma canisse ndeko Flavien pour un audit. 100 ans après, tout ça la bilan mamaye moto, ça la audit. Voilà. Combien que tozali wapi? Et mbongo eza kokota par mois ba yebisa biso par contre ça au moins combien ba dépense oyo ba affectaka mbongo wana esengeli toyeba. Je suis d'accord que na CPL d'ailleurs na gouverneur abengana ki comité wana et soira na kobenga na bango te esengeli pe ba remplacer bango ba luka ba o bazali compétent ba confier bango ba mission précise pour na mama yemu parce que zali hôpital il y a référence à Kinshasa. Les alliés hôpital il y a honte à Kinshasa te. Très bien. Merci, merci Nayo John Lungila, merci na Paul Toussoua. Cardinal, pardon, 30 secondes. Il a rectifié le monde de Koyoka Lobby. Parce que tous alliés, selon la politique, il faut tout le babo solo pour nous éclairer. Et puis il y a des milliers de personnes qui nous regardent
Rapidement alors, pour te compter la Tanga lobby du solo ya Bongolo. Mais ça fait honte négo Jérémy Yoka. Biso nyo ce n'est au vani na mesa oyo. Militaire argentin mobile azati. Agent hôtel de ville azati. Toza ba pandisa biso nyo ce 5 na cardinal. Du solo ya Bongolo. Espace wana Bongolo mobimba terrain wana za marécagé mon cher ami. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La ville Balobi, il faut pas bétonner, ne pas bétonner qui n'a pas victoire. Il faut pas bétonner. Mais maintenant, pas bétonner, papa non ça la wapindeko. Papa na nzela wana basala ki na bumbu. Soki na bumbu to makala kuna nzela o basala ki wana. Après wana nde ba luka makoki ko sala Bongolo wana tina yolo médical. On doit bétonner parce que terrain wana alors on ne peut pas faire toi ba journaliste, pour les gâteaux le baté que non. Le roi du solo ya morgue. Ici quand le bino gouverneur qui n'a qui proposé na funérarium au bas. Ceux qui bolobi que non fondation Zate Ngalam Tatembe. Je suis parti na Kena Moni fondation je crois Bamatisi ba permis pour Kauka pour ba na continuer. Très bien. On comprend. Merci ma soeur. C'est qui fait la mort dans Mouké. Moi na mboka Jérémy Yoka et puis moi na mboka John Lungila. Masolo yo tango bayibayi kena do yamba ba panzisango. Tala ba message ndenge ekoti. Mais émission est une partie remise parce que ma solo est Kinshasa de aussi son jour moroti. Donc bête ma solo est gestion. To bandi d'abord il y a gouverneur et ville province de Kinshasa. Gestion na yé makamonenge ko tambola. Na kati ya gestion wana to monika na hôpital wana il y a référence auto yogi pour le hôpital wana et ça va dépendre le hôtel de ville. Ma solo est gestion. Très bien. Peut changer de dénomination comme l'hôpital de référence de Kinshasa. Toyena masolo ya sando kaka na kati. Tolongona masolo ya sando tokobeta lisusu masolo ya ba gestion ya ba commune. Masolo ya kini bopete o lelo tomoni et comme si opération sukola ba commune. Na kena bino d'une manière générale. Na bandi na moto moko gestion na bia ya mwana mboka. Yo olinga yo kaloba po yo so maele. Ngana olinga na banda na yo. Très bien. Merci. Mais quand on la biso bilan. Oui, ceux qui tombent dans le solo, il y a Likambo ya Zando, vraiment avec beaucoup de respect que je dois na Kulutu na biso papa na biso vice-premier ministre intérieur, façon agissait qui on a vraiment un homme d'état quoi j'ai bongoté. Parce que le solo ya Zando to bossa na raté. Et ça Jatini Ngobilate gouverneur ville te mutakanga Zando te. Et le voilà ba kinwa mo ba comprendre raté. Et ça peut libanais te mutapikisara o akanga Zando pété. Et ça, je crois, coup de cassation dans le Conseil d'État. Dossier est à de Konangaï. Jatina Karaï Maboko Wasala, à boire qu'on l'appel d'offre. Pourquoi? Parce que dossier est dans la justice, il faut pas trancher Yango et puis pour la Zandou et qu'il n'y a pas de normes. Mais malheureusement, état de droit, tous aussi, état de droit en Zemboté, tu as tout mon état de droit payé à solo. Dossier dans la justice, non, on va trancher, tu as une grande surprise, tu es au moins pour épouvre. Vice-premier ministre intérieur accueilli Maba Fungoli na bango Zando à côté si bateau. Mais Coronango les jours où on va Fungola na mona bateau. Et ces gens-là ils sont va se permettre de léguer notre tête de ville va finir la sanité à maman et gouverneur. Donc c'est quelque chose qui est quand même regrettable et l'image est passée dans les réseaux sociaux. Et après ça bateau bazongi Zando. Donc Congo to na modernisation té. To le Kabila oh non modernisation 5 chantiers. Au moins accueilli na Kinshasa tout le monde au moins va ba les communes. Très bien. Mais ceux qui m'ont taillé le bilan modernisé, tout le monde a un et cause à prendre intérêt personnel. Le gouverneur il faut réhabiliter le marché. Et ça va moderniser tout ça. Mais il est là, population zongi wana kati. Mais après ça, la nénénie de ces agents de justice, le gouverneur ville il devrait travailler. Ceux qui n'ont cours de cassation bien. Ceux qui m'ont matin, ils pécier pouvoir, qui nous sala musala, qui a fungoli et puis babani misala. Mais pécier pouvoir en athée. Automatiquement du coup, qui va côté bateau. Attends yomoko. Il y a un homme d'état de droit, Jatini Ngobila. État de droit, il y a un toloba, et ça n'a rien de Libanais on a sali tout cet état qu'il avait fait, a sali le côté national. Tout le monde est là remonté, oui c'était ninité. Donc on a rebêté là Libanais ma bon. Parce que allié mon pendant bané belé. À ça, les côté, si vous montoyez comme là, le lobby a modernisé, et comme et comme problème. C'est par là que j'ai dit état de droit. Et ça, a quelque chose. Lobby la ma gestion. Oui, ma gestion jusque-là. Qui est péto? Les gens qui sont là. Ma gestion, bon, tu es journaliste, on a le bien.
tout le gouverneur et moi les quelqu'un le non à côté banyongo belé banyongo il devrait payer tout ça banyongo belé na c'est sûr et certain banyongo futa dia banyongo donc total est là si l'année prochaine je crois que notre au moment makambo belé bakino bazozela n'a pas un gouverneur qui n'a et que ça non bien moi qui nous opeto tout le monde ezali opération Sokola boulevard les lois remis Sokola qui tambo ba image ezali à route et ça le côté mais faut que bakino Kinshasa gentiment mobile on a côté qui yango Kimbuta tika Kinshasa tozabiso nyonso na Kinshasa atako bakino eza ba John ba Tony ba bakino ngala villageois mais na vumeli quand même na Kinshasa toyebi comment Kimbuta tika Kinshasa na ba problème ni na contexte ni et puis na niveau ni alors muta papa pour on bongisa Kinshasa akoya na bateau de magie te abeti boy pas qui ça bongité wala tomikosa na niveau mukete il faut banda toujours quelque part très bien donc tin bopeto tout le monde critique ça oui nakui ko boya te na ko boya ba via ba ningate eza na bien mais boya ba kinu fa banda toujours quelque part Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a un état de droit abandi wa abandi justice tout le monde a état de droit tout le monde a ka okangisa bato état de droit eza musala makase et puis ala mamobila osala ngobila pas ya lobino il faut to bongisa Kinshasa na comme gouverneur a vu je dois commencer quelque part à lui ya lobi abandi na kingo peto tout critiquer ce pourquoi tout ce qui est l'état. Il y a des ans, même à taper des ans pour tout ça, la bilan est bien. Très bien, merci. Très bien, merci. Na kepa ya mwana mboka ndeko Flavia Kinbo Peto, to mona ima mndenge le gaki ya chef de l'état yimo na bandal. Premier citoyen a prêché par un bon exemple. Tu es goyana makambu ya Covid, ba sachet ba tcheli biso ba poubelle. Les autres revient opération Sokola Kinshasa et puis commis Sokola Kitambo. Na ebite mwana mboka la gestion bilan provisoire ya Chatini Ngobila, makambo ya Zando, makambo ya hôpital de référence, makambo ya Rosanga Mai na Kinshasa, makambo ya ba locataire na ba bailleur, mais quand on sala un peu moins bilan moko boy provisoire mon amboka. Merci beaucoup na banzi qui n'a bénéficié la même minute que ndeko nangai na ngambo après. Très bien, il y a sali 3 minutes, tu peux la plus 3 minutes. C'est bataille belé puis zo kota ngapi na kokota ben. Alors ba ki asala ki sentence na 3 minutes. Très bien, na tiki mon amboka. Ba leka na bango donc na zo occasion lobe la population te na zo occasion tika na lo mapé. Na je suis en ville à Kinshasa tous à la sincère. Ndenge ba congolais ba na biso. Tous à ba kinois. Ndenge ya loba ka botami na mboka biso so botami na mboka. To ki sasa koya. Mais to moni ki sasa ya lelo na ki sasa ya lobi makambo bele zo changer. Ndeko na ngai soza motema mabe. Lobe za kimbula soke beti. Au moni centre ville à Kinshasa et hôtel de ville au Kozinda. Kimbuta était là. To bandi kofinga c'est trop dire koloba ko interpeller gouverneur Kimbuta à l'époque. Comment yo moko so mbule beti oko tia makolote. Et ko ça la passe. Il n'y a pas très longtemps, Moule Beti, au moins, banque Zindi, dans le centre-ville à Kinshasa. Tout le monde a kotambola, ko vérifier ba pont, comment on a batongi na sama belé. Donc, c'est-à-dire respecter ba normes et la conclusion est atteindre les mokonzamboka. Ceux qui pona essengeli ko buka bandako, ba ko buka bandako na ba dignitaire, essengeli ba to ba yango. Production et la lité. Tant to ba bopeto ville à Kinshasa. To longa wana, to ena oyo ndeko uti koloba wa kino. Ngobila azali moto a posé la pierre, première pierre et puis accueilli. De quoi bon sanité que non, tout na période d'état d'urgence sanitaire. Au Mokonzamboka a bêta qui s'était pour la colobaïté. Désormais, pas de groupe, il y a autant pas plus de 20 personnes pour cacher les 5 des abonnés. Toi, où tu as état d'urgence où tout était paralysé, Gombe confiné, bloqué. Abosala pendant 4 mois. Il y a un petit locataire, n'a pas problème, n'a pas bailleur, très bien. Donc, ils ont dit mauvaise volonté, il y a gentil ngobinate. Tout à la sincère, en moins quand tu as un thème à ma baie, tu as dit que mon konzamboka, qui décision, tu as payé mon konzamboka. Même pendant que tu as dit Zando, oh le long de Konanga, tu as dit que décision de la justice, mais un Libanais. Quand un régime les cas, on a baissé au Guinée, surtout le régime les qui est caractérisé mon cannabiso, n'a ma baie, bah oh il va hériter un gros lelo. Kobanda na Félix Tshisekedi Tshilombo koko mana Chantini Ngobila na ba misusu bazana musala makasi ya kosala bana musala makasi ya kosala parce que tohuti musika tozui makambo ya Zando un Libanais to beta parce que lobela ngo Petro a eu contrat en 25 ans ba comme ça on a 20 ans mais depuis 20 ans a eu contrat ça déjà 14 ans a aucun de 16 ans et tu sur 4 ans article kotongata où c'était où nzetonga mana 71 ans mobu na 71 wizana ti lelo zaka ndenge zali nga na vandi na Rwakading na koli na Rwakading bokasa na yebi pasi azando soki mbule beti yango na lobaka sengeli kotonga wenzi asika mais pour la durée et où melate pour ba kinois na ba kinois ba maman na biso batekaka na balia kana bakota bazonga na zando mais ngobila zola ki bango susu mesure
d'urgence oyo atongeli bango ba wenze parallèle OK na cabine da basundeli yango bazongi na zando basundeli bazongi sinde batu na zando ne place autolobi makambo état des droits to yebité vice ministre Gilbert Kakonde Gilbert Kakonde makambo ko sala na yebité surtout na planète nini état des droits au lieu que ba respecter même l'institution Mokonzamboka parce que tout le monde qui Mokonzamboka a décrété état d'urgence sanitaire mais bango moko abimi na balabala ba to si Mokonzamboka te non seulement que tout ça Mokonzamboka te Gilbert Kakonde o qui prêcher par exemple a su ba maman et puis habite dans na Covid-19 Mokonzamboka azo senga na batu basala toujours ekenge ba se protéger pour na geste barrière et sécurité basala lango très bien il tikela nga d'assistant kende mona mboka il a côté Kimbo Kakonde a côté si ba maman na zando dossier za na justice non ba katité mais à côté si ba maman na zando asali bras défendre gouverneur or abosani ke ba province nyonso 26 provinces ils ont autonomie à gestion aibi yango te to aibi yango to zo bate so dans la planète nini et que to mona kimbuta na ba construction anarchique na mboka na biso météo à Buka oyeka la sima parler du peuple à Buka kimbuta son temps parce que ça n'est pas prérogative na mais abosani ke yeta ngozo sa maman ngobila pa ko yape abimisi so ba maman wana si faut Buka buki so ezali anarchique pona ko ba été na banzi ba konzamboka esengeli basala kiba mais ndeko pa bakisa ke loko moko babikino ngobila zaka expert à pas proposer ba pierre Jérémy yokana ngambu nanga ela yote Jérémy abiki ngobila zaka expert ya proposer na bisi kino wana esengeli e ba kino to na période état d'urgence 4 mois to vana na mandaku tout est bloqué c'était tout à fait normal mais ai ba kino projet ko tonga zando asika ezali quand même na bilan ya Argentine ngobila projet ko sala balabala elenge ça sala ki yango parce que na monaka à l'époque aussi ados ndombasi ba député belé ya la muka batambolaki mais to moniki ngobila asala ki musala wana victoire sokoza na peu victoire poya vers Gambela Éthiopie basi basadi musala wana tozomona susu Kipwanza babandi misala ya rompo Kipwanza babandi pe misala wana po mabulo ezaki na rompo Kipwanza to bandaki ko finga ngobila bato babusa ngobila bakino babandi ko tomboka ke ngobila quand même sikoyo abandi misala soko mondi omona banjie ezali wana au moins pe ba mituka to lekakana to zoleka quand même ya ezana ba avancer lelo ayeli ba kinoa ba internet to la pe motema mabe to mesani ko somba toujours ba connexion et comme megango pe comme cher na bato de dollars ezo matezo kitaka tozo ba souté dollars ekiti mais tozo soma ba intega cher na bité mo konyo ko changer mais ngobila yana projet abanda na changu bana changu bazaki ko c'est atara mokengeli na lemba wana OK j'étais là na périmètre il y a 500 mètres bandeko so internet gratuitement donc ils ont quand même avancé to monaka yango te internet qui luxe na mikila ba poto OK même en Afrique ozaka na aéroport ozo internet ofele o comme na bâtiment na bango hôtel du gouvernement bango ozo mais biso ozana ngote mais au moins ngobila a poser les jalons et bandi il faut zaka motema mabe po boya donc wana ezali parmi ba qui opération sukola Lumumba boulevard Lumumba et bandi na changu ti boulevard Lumumba batie ba sachet place oboka ba sachet donc na mikila poto okuta place ba boki ba tiaka ba dépôt ya oboka ba sachet il faut commencer quelque part mais ko boya kaka ndenge ndeko na kosenga pe na Argentine ngobila asenga pe na gouvernement central likamaso de moutons parce que bakino pe ba onyo koma et ko sila mokolo merci ndeko Fabien merci ndeko Yves na banzi ndeko Flavien alobi 6 minutes na récupérer na minute nanga na oyo pe on a loba bino mibale bano monopole alors na bandi lungi da pe fa récupérer na ndeko Paul d'abord na bandi la likambu oyo bouti koloba wake yoka lobi aza expert ya ba déploiement olanda na lobi boyi soko tali likambu ya bongolo asala pose ya premier pierre aziza na bandi ekozala soki na mikosité ndeko tsolo bato uti na état d'urgence na bandi ezalaki bamakambu na yeto misala na ya ngobila ya liboso ya ville ya Kinshasa oyo amobilisaki bato kwa kende kosala eza na ebandeli na ye asala ngoti état d'urgence et plusieurs mois après misala esalemati ndeko pa alobi te bakendaki nono na bumbu nayebi te mpo otonga na bongolo il faut kende bumbu nayebi te na moyen nini eza marécage tala waze koloba phrase mo somo tozokosa tala ene elongi bandeko batala parti wana Paul Tango azoloba ndenge alembaki somo takosi mingi ya kolemba donc azoloba malgré bimisi na misisa na elongi mpo azokosa nyonso wana supu andakala alors tika nayebisa yo ke ndeko Gentini ngobila nde nalobaki ntango yo lobi lisusu likambo ya zando nalobi soki ya solo plutôt ya mama yemo soki ya solo ndenge akende kosala pose ya premier pierre eke ezalaka na deux briques wana komi expert yeba
pose ya première pierre et puis atiki misala kei oya bongolo tosu alobi tozela ekauka et puis remata continue rapidement alors ba renommé officiel comme on a gestion Argentine ligamona gestion tolobela gestion ndeko très bien donc John Lungi le pas porte-parole Argentine Gentini ngobila John Lungi la oloba Gentini ngobila kilo moya lelo ayena Kinshasa bol to soit s'il vous plaît très bien ça na mo élégance bande ko lobana vandi kimena olanda ozokosa Gentini ngobila ayena Kinshasa ba olanda biso to bandi na kini bopeto ezali mabe mingi te mais elakisaki biso déjà que Gentini azalaki na vision te ya Kinshasa ezaki lokola lokola mutu moko famille politique na yebisio tozo na Kinshasa il faut que de Kinshasa obandi biso masolo to yoka déjà ozomona omoni soki mutu aza na vision te alukaka atoka na o ezala déjà c'est bien to accepter yango esimbi te kin bopeto kino lelo na esimbi te parce que tozala kaka na projet abandi ya sokola boulevard sokola commune sokola gitambo sokola commune so Gentini so leka ko sokola ngela edara bisa avec les images na caméra okuta ke ba sokola eloko yango wana ba sokola ba image ekoleka très bien le kana sima okuta ke kitoko yemo okuta ko sokola gitambo très bien yemo ko sokola mais le kana sima elikolo baboyi to ya tena ba caméra to komboli après lobi to tiki na biso parce que suivi ezate et ça un système ya to dépêcher ba caméra to ye to filmer ba moni que to sali to ke na biso to sundoli to za na elanga mbule kubeta okomona Kinshasa ndenge ko tonna ba est-ce que baza okire Kinshasa ezate oye na oye o pompe mpepe na makadam et sali poussière de pesi ba voisin rime ndolo bo sokoli Kinshasa bakire très bien quand au curé ndeko bantu batongi likolo ya ba faux safety likolo ba buka voilà bien baluka tango ya bando buka wana ka ye yoka akoya ko telemela yo no jadina buki likolo abuka na kwa non voilà ba batongi babe omoni le mal de critique kana ba continue biso sa batongi mabe tango abuki okoka na se basaki bukanda e koma ya kuzia makangu na ye très bien mabe otokondana ka yango wana ba donc bazali na politique ya balongoli bino ba pesi na batu mususu très bien alors nazongi na gestion ya Gentini ngobila tokei na zando ngai tangu bolansenga invitation je crois zalaki dimanche que tozala awa mardi lundi na tongo na kiti na zando pona kozwa mwa ba information ya bandeko bazali kuna maintenant ki makamba soni soki eza ya solo lobana entre guillemets na prendre nini na ba bandeko ba yebisi ngai eza ba information ça reste à vérifier ya bato batekaka kuna ya bandeko batekaka kuna parce que bangonde bazawana bangonde bazoluka bayeba qu'est-ce qui s'est passé ça otika na 2 minutes na ndibiteke na sali 6 minutes 4 minutes déjà non otika na 2 minutes ça na sali 3 minutes to 4 minutes alors nazando ba marché nyonso parallèle oyo ndeko Gentini atongaki batekeli batu ba mesa cher et pourtant olobaki ezali ofele bayibaki bango mongo Gentini tikolo bate batekela bango ba mesa bato bakoteka ba mesa na basa c'est lui qui gère basa bata Gentini c'est lui qui gère ça la Gentini de kopolo OK poto mona yi bourgmestre ya commune Kine oto do pesa gratuitement ba table très bien alors tangu bateki ba mesa $200 $400 balobi même tina $600 nde batekeli ba très bien banyokoli population lelo basundoli yango bazongi na zando ndeko Paul auti koloba ke Gentini mutu akangaki zando te nga na landa Gentini ye moko na TV alobi na profiter na état d'urgence na kanga zando o ya lobaka ba image nango bumu alobi na profiter na kanga zando pona sala misala atonga zando kaka na maloba na bango eboma bato bato misato bakufa si a déposaki premier pierre kuna na bongolo azaki na mbongo te azako luka mbongo po sala mais mbongo kotonga zando et bon ani côté nini yoka siko lisolo ba camarade ba oteka na zando ba FCB très bien 1 minute na rapidement effectivement ndeko libanais je crois Hassan oyo asakani na Congo ba mbula ebele
il y a Azui contrat dans Zando, à Sali, million, il s'est fait pour un millionnaire, 5 à Tongela, biso Zando. On a bandi, meilleure façon, et Zalaki, il y a aucun de quoi. Mais pour imposer, eh, Makambasoni, Makambasoni, pas de droit. Makambasoni. Oh, le peuple d'abord. Et là, comme on a ça, Ezali que Nekoana, il fallait que Kangaye Libanais wana, de façon que, ba imposer à Tongela biso Zando. Mais nini toyoki na se, oh le petit mambutu mutu en train de quoi ça na gentil ningo. Il semblerait, il paraît, toyoki, Gentini Ngobila, et si Azana moi loko na poche. Ya Messia San. Non, ne quoi santé. L'isolo zo beta manazando, ezami bali. Yango to lobi ça reste à vérifier. Basusu balobi. Oui, ça reste à vérifier. Basusu balobi na se l'isolo yango abeda jour na diabo to la marché wa. Ndenge balingi kotonga, o j'entends ba to tonga, ezali bongo abeda jour ne butu à coopérer pour ça là. Mais moi, je pense que la meilleure façon de faire des choses, Ezali, Neko ici à Bolimongo et à Congo pendant 16 ans, Kokanga est passé à la mission dans ma casse. Très bien. Pas ça dans Bongo. Au consommé, tant à moi Mboka. Alors, ce qui te le en termes de bilan, les réponses au qui bilan. Bilan, tout ça en termes de pourcentage. Voilà. Jusque-là, Gentini, à 5,3% sur 100 pour la gestion de la ville à Kinshasa. À Salinanu et l'autre côté, mais dans le lobby. À Salinanu et l'autre côté. Très bien. À Salamakasi, pour attirer na bandi 2 ans et demi, pour à quelque chose de Baléon est là, na élite provinciaux pour bangoder bateau. Non, ba élite provinciaux. Non, tout ça la gentil. Oui, ngala ngina lo balikambo. Il faut que l'on la prestige pour les arabes. Pardon, là, touché en assemblée provinciale. Assemblée provinciale. Le rôle touché en le barra mamuke. Pour le élite provinciaux. Élite provinciaux, le kuta mabe bazali parmi ba rare. Oui, na législatif et au leka. Élite provinciaux basalaka elo côté. Mais assemblée provinciale, il faut qu'on dise bango. Namoni bazako kende malé muke malamu que assemblée nationale o ezako beti sabatu mi tout pas en pamba. Très bien. Donc namoni assemblée provinciale le kuta mabe et au kende malamu muke. Donc ça les provinciaux ya kalawane zali pour indemnité de sortie yango. Jean Lungila à vous. Bon, gestion Ngobila. Le but ça la bilan ya gouverneur. Ils ont des paramètres belés, tenir compte de bilan par rapport à quoi? Parce que quand on doit faire un bilan, et soit comparer gestion par rapport à la prédécesseur, mais total à l'État et à la ville des alliés par rapport à la négative à côté qui est. Et c'est en vérité que Gentini à côté qui vit ça ça n'a pas le balango ata député Mora c'est kingai nous commençons sur la mpana tongo ba yeba kangi biso sur ba kilo pour tout futa niveau o itikala yo monaki de l'entrée on a traqué bandeko ya Kinshasa o bazaki na responsabilité à gérer ville parce que bazwa kimbongo mosola Kinshasa ba kaboli entre bango na bango ndenge tono sola boezali na bato bazana boloko parce que basakana ki na mbongo ya Kinshasa lelo oyo soki otuni bandeko baza ko gérer ville bakobisa oke mbongo tango ekotaka na banque à ville et ça kata 5 minutes soki ekotika be mala moko ba bendi parce que basala système moko kimbuta na bato bazaki liboso soki ndenge ba defaki mbongo pona ko futa yango basali système moko automatique tango mbongo ezokwea kaka na caisse ya ville na compte 5 minutes eza ebele paf singeli bi soit que singeli pona ba bénéficier na mbongo il faut ba changer un sous-circuit mais ezali peut passer. Ça veut dire que Gentini a hérité une vie de Kinshasa très endettée. Dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Oui, il ne sait même pas qu'on soit Nyongo, bien qu'on soit là-bas emprunt pour que Oktonga ville. Les Sénégalais se contenter d'abord. Na Oyamouké, Zokota, Oftape Bagnon. Si les loyaux, depuis Gentini Ngobilaza, na ville de Kinshasa, Tomoni, Tomo côté Oyo, Bafuta Makana Kinshasa, Basa la grève. Ils sont payés chaque mois. Il n'y a pas un paiement. C'est déjà un pas qu'il faut saluer. Très bien. Et mais aussi des initiatives. Tous les gens qui ont l'obama sur l'initiative, tous dénoncer des mabémi. Au monde le quoi en a fait ya a. Na ebisio tracasserie na niveau ya boulevard il y a 30 jours pas possible.
devant alimentation express wana batondi soki oza venu de justice Banani na batondi. baroulage na Forescom wana encore pour Forescom équipe moko eza colonel général Kassongo en tout cas je vous dis baroulage oyo bakolukela ba problème casserie comme pas possible. Ça, ce sont des mots qu'il faut dénoncer. Mais on est allé Bopeto, qui ça c'est qui solo, qui ça c'est qui salité. Mais ce côté il est là, ba poubelle. Il y a bisanga isikani no moni susu ba immondis ba ninte. Ndenge to mesana ko sala ba reportage sur ba constat ba immondis. To changer ma solo, to ça sur ba constat parce que on a vidé toutes les immondices. On doit reconnaître que la vie travaille. On a dossier à Zando. C'est-à-dire dossier que Sengeli qu'on gérer en avec beaucoup de sagesse. Parce que Zando est allé couteau à double tranchant. Entre autres, Zali ko simba économie à ville parce que 20% ya budget avec ça nous kakana Zando. Kasi état aux Zando est allé nango est allé pe ko senga ba bongisa. Comment faire et Sengeli pour trouver une mesure où est allé ya katikati. Kasi na lingina apportez-moi correctif n'ké na maloba on est parlé. Et bon, je suis d'accord avec les alliés Oya Yoki. Mais le col ya Yoka qu'il fallait qu'il ait musika. Olia Kolobango na etandoike, c'est ngela tout na bande kwa nani. Abeda Chouba peut ça une importance mingi petit on a évité pour nani. Pour nani na bangi sakabato. Azan de l'autre côté. Abeda Chou n'a rien. C'est un petit de 30 ans qu'on sort qui se bat pour sa vie et qu'on sort. Mais les gens le craignent beaucoup comme s'il était un milliardaire. Selon les rumeurs, non, ça c'est de la lâcheté. En réalité, Zando, firme où gagné marché pour la Zando, et Zali firme française. Ça n'a rien à voir avec les noms qu'on cite à Bédachour et qu'on sort. Et donc, nous devons fouiller bien. Moi, je vous apprends. Très bien. Firme nous la Torah au cadre et projet en modernisation. Torah au son pour la firme française. La bengue petit par rapport à moi pour que ça 30 ans les 6 août. Mais il y a ça là 28. 38 ans. Il y a ça là 29 ans. Merci. Donc on ça l'importance. Kinshasa pardon là 6 ans. Tout ça là il y a danger na ville. Oyo bazo sa musala bazate na balar na bango oyo bazo bunda to pesa d'importance na bato moko bazo mériter te parce que bayembi awa bato ba comment non pas prendre na bête par rapport à quoi. Merci John Lungila. 30 secondes. Na 30 secondes oyo ndeko alobi ke apprendre que za na bato baote kamesa ezali ba même information biso tozoyoka bato ngobila d'abord un atongi ba wenzona apesa ba bukomesa so ba mbongo pour batonga ba winze au moni on a pour desservir bato bazaki na maman bazaki na zanda munene ba délocaliser bango ba pesa ba mesa et sengela ki ba répertorier bango ba sensibiliser bango ba pesi bango parce que bazali ba bazalaka même ba marchand au dobengaka ya ba marché pirate ngobila senga ki ba kaze bango nyonso so que sili ba zongi si bango na zanda ozola na ngai météo ki bande comme sous bazo sala pi ba bloko wana et ngobila senga ki soko za na mutu ndote ke lo mesa Yaga la preuve. Yaga la preuve. C'est ça les problèmes. Les camarades ba preuve yango le luka kama kambu. Ba do teka bibembe. Taki ko mona tina ndeko wana likita. Ozali na mutu na 4 wenze batongeli bino. Oyoki kaka ke bateke bino mesa bona ba preuve mona ndeko Flavien na comme bino pa Gentini ngobila comme preuve bango wana bokomona ba sanctionner bango. Très bien. En garde. Bandeko banyo ko la kino parce que babiki total régime le peuple d'abord. Batika ba maman na biso, passa bisa na bango. Ba délocaliser ba maman bandimi. Ba délocaliser bango ba. Merci, merci ndeko Flavien. Merci. Bango côté ka ba mesa ba mama boluka ngai ba mama bazo yoga yo preuve mutu wana kolongwa ba mama bazo yoga yo mais to signaler pe premier cas Covid ye wana les gars na télévision pona koloba mais to moni o tshela ngo makelele rapidement premier cas Covid 19 ndeko wana les gars na télévision très bien nali ko tcha commentaire te tika to kena biso tika to kena dossier mususu ko to ya ko songa likamba tracasserie na loba jona lobi ya ba roulage au phénomène de roulage, il est l'autre tracasserie à roulage. Solution la montée zouama. N'est pas raté pourquoi? Tracasserie à roulage, to bakanga nasiko na tongo. Na wuti bakote ipe na zoya na embouteillage to telemi roulage aya kati salo pesa 4 euros na permis. Non, on ne comprend pas. On a pour l'anzela, il y a zoya po akabanuka mi. Très bien. Voilà le bosso mi balé. Makambo ya tracasserie même ya okanga batu pona ba cash ne. Ndeko ngai. Et loko il faut général Sylvano Kassomo botalango bien
bobimisi ba jipe ya la police, bobimisi ba policier belé na ba arme à feu, po ba kanga ba pona kashine. Ceux qui bo sali yango bo se mobiliser, pe pona ko traquer ba kunu na ndenge wana, c'est aussi une bonne chose. Merci beaucoup pour ton soin. Yango makamango to lobela oyo. Na fikin guna ba chanso ki bataillon mobimbe fandaka wana. Insécurité na butu na fikin wana moya ya sala autrement ezati ba policiers ba loja bango wana ba sali ba hangar et tout ça. Bakomi na ba foyer na bango bakomi kobota bana wana to éviter vraiment insécurité comme total wana makamango to lobaka malgré ndeko Flavien lobina bandeko nyonso o bomoni ba oteka mesa mais insister na makambo ya Covid ndeko wana premier cas a dénoncé mais totikali ko mona ndeko Flavien achema kelele te awanganaki andimi ekikop akisa ngo eloko mo na télévision 583 500 000 de francs congolais mbongo ya ba élits nationaux plutôt na ba élits provinciaux il y a élection il y a très bien ba député Natingi bato ya président honoré Ntingi voilà tile lo dans la carte prison bazo revendiquer ba indemnité de sortie côté Godem Poito là na une interview ba ndeko ngele ga ina ba télévision balobi mbongo wana ekota na trésor ya hôtel de ville lelo yo dossier commis déjà na justice mbongo ya ba député professeur ya kala bango lela na moni John ayana ba document mo wana très bien na bandika ka to bane pa nani et pas John boko wela maloba tu as vu le pourquoi na kepa mona mboka John Lingila dossier suko to suka nango yango mbongo ba député ke wapi mona mboka ngala zo kama mingi na ebite okulenga ba ko débattre ya molenge ni na ebite na kama mingi mais na pesi ne ko na ngambote obi o mezani bande ko na biso ba député bazoloba détournement non en réalité c'est escroquerie d'état bangone balingisi ko ba escroquer na ngala ba benga ngoni escroquer ça qui moyiba bazoba bayiba population escroquer ça qui moyiba des la bien babuba voilà et to baka koyiba po ba ngale ba comprendre c'est l'escroquerie d'état ça veut dire quoi ba futa bango déjà ba indemnité de sortie là-bas oui depuis le 11 octobre 2011 enveloppe et bima na caisse ya l'état naza ba document na ba kombo na bango na ba signé OK non pesa yo tanga très bien et pesa qui enveloppe na 2011 l'état congolais a déboursé 1,692 millions de francs congolais pour ba futa bango nyonso au total bazaka 47 je crois bazalaka 47 ba futa bango mbongo le 11 octobre 2011 bango nyonso batusha bala. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont continué à koluka kobuba l'état. Bakei côté bakenda ki bakosi batu nyonso. Po bango batu wana bazaki na mikanda ote. Tu comprends? Tango bayoki ke mbongo elinge bimasikoyo. Balobi te soki ekei na assemblée provinciale ekosimba te. Eleka na circuit mususu parce que mbongo nyonso ça destiné à ba députés provinciaux. Et il y a quand on a fait cette assemblée provinciale, la bande de Bafouta. Habité, elle est quand on circuit, on a testé aussi maté. Elle est à place Moussous. Je vous informe que là, Moussous est bimant là-bas, surtout on a été badamango, traçabilité exacte. Mais cette fois-ci, la vigilance, il y a Godin Poy. Abi, bon, on a fait comme l'assemblée. Là, oui. Tant qu'on regarde là, oui, on a tout baillé l'assemblée provinciale. Tu voulais que tu baillé pour payer sa merci dans nos salles. Pour bango basala raté tout ça nous avons baillé là qui là comme on président ce toyer tous ont une indemnité de sortie na biso pombongo et puis président ici bango la une indemnité de sortie il y a bino besoin na noter il y a solo abimisi bango mukanda abengi comptable ya APK alobi ba député oyo akala balobi bazo ba misorité comptable a dit non c'est abimisi mukanda balaksi bango mikanda ba bi mais ko signer mikanda yango. Très bien. Yo ndo tanga ba komo na bango appel nominal ya député moko mupanzi moni ba signature na bango ezali yo tanga appel nominal Alexis bango mais mukanda yango yo bozwa déjà bambongo bolinga pesa bino susu mbongo ya nini l'état ko futa double dépense te za interdit balobi non président to comprendre mais to zaka la rango lokole bimi to papango
président lobi non nga nazali moto éducation immoralité wana te na kosala makambo wana te un président boyi makambo wana bakini bakiosa makelele président ayeko koma mokanda le 11 juin le 19 juin 2020 2019 akomeli Gentini Ngobila azwi mbongo wana azongisi yango na trésor public alobi mbongo oyo l'état si afuta bango akoki kofuta bango mbala mibale te ezonga na trésor public basala nango babesoin mosusu mpo l'état aza na babesoin ebele basala makelele esimba te lelo toyebi te nini eplike bango bakei na parquet kofunda go président Godé balobi adétourne mbongo na bango ya indemnité de sortie détournement yango asali ya ndenge nini pendant que bango si batoucha vigilance ya président ya assemblée nde esali ke mbongo ya l'état bato baesroke yango te mbongo ya l'état ebika na boka bamoyibi yo ozali na mokanda yango wana na pesi très bien nakosisa mesa yango esengeli otanga mokanda wana na bakombo na bango nyonso très bien mpo bakinoazwa mbongo deja maloba suka s'il vous plaît toke pa mona mboka Jérémy Yoka rapidement déjà tozwi éclairage oui ntango tushaki nalingaki koloba boye na désannoncer omoni na kote koloba awa Joseph Kabila aza kotika pouvoir aza kolela bato congolais biso bacongolais toza na problème nalandi ndeko lese alobi likambo eza na bacongolais problème ya congolais ezali ya elongo awa ekoma awa ndenge eyaki c'est-à-dire napesi yo $100 pesa kingandi oyo ekomaki 90 problème bacongolais yango très bien donc congolais aza na problème aza sérieux te yango nalobaki ke ere moko ndele foto longola prestige merci mon amour nasilisa pardon nasilisa nalingaki merci nasilisa mpona kolobaki nalingaki d'abord koféliciter mwana mboka Gudempo azali kosala exception ya bacongolais ntango ayaki tomonaki lokola aza makambo bato bamonaki lokola aza makambo makasi bato bamonaki lokola aza makambo mabenga na lobi te na Congo tona posa ya bato boye po makambo échanger na ndenge ya badepute wana batika soni na miso bana na bango baoke na justice na likambo ya moyibi eza malamu te tokomi na suka vraiment basali biso signe déjà rapidement 30 secondes basali signe déjà pour par rapport ya ndeko Yves Yoka apesi Ngobila 30 secondes s'il vous plaît. Très bien. Congolais merci. Oui. 30 secondes. En tout cas, ndeko nanga azana motema ya ki congolais. Alinga ndeko ne congolais. Ozo salema na ba rapport Ngobila memi OPC 5. Très bien ndeko Flavien Tokosongela tokepa ndeko Paul Tosua pour la désannonce. Merci Cardinal Yves. Merci Nayo. Dossier là est belé mais autre souci il y aura une partie remise. Ikambo ya PK yango na lobaka na émission na bakino ba lobiki politicien za motema mabe. Peuple congolais tant ça la politicien confiance c'est 10 c'est la ta 3 et demi. Tala na no ko mbongo belé boyi. Très bien. Mbongo belé wana nyonso. Excusez-moi go. Tala na ko mbongo belé boyi. Bango basala eloko monte pona bakinois ba défendre bakinois te aya kozwa mbongo à l'occasion de rien merci na ndeko Flavien merci na John Lungila fia Lungila yola siko mbongo yango tanga mukanda tanga bakomona bango na ba signature mbongo yango esali 1,692 millions de dollars tunanga na moto moko combien na moto moko aza kozwa 36 millions la République démocratique du Congo. En 2011. Émission